Bandiko balandi ba Radio Maria botondi na bino banson koyeba bino penza bayike nzinga Radio Mama pona kolanda linaka ya malongi ya mokolo mwalelo tozaina sango George Nzila o akote ya biso Matea matali ba profeta okati ya Ecclesia sango malobombo kayo. Merci mingi mama Regine. Malongi ya lelo ezali bongo Ecclesia bo profeta. Awosala mosala na eloko la profeta. Na bokuze penza to lobeli yango na biteni bine. Maloba maebandela to pe introduction ni eteni ami balé to komeka kolakisa nini to simba tango to koloba te Ecclesia da bongo profeta pe akosaka mosala na ye lokola profeta ndenge nini ni eteni ami sato to kopesa boko bilako na suka nde to pesi pona kosilisa penza boko toli po ya kobanda tolobaki te tina penza ya Matea malelo ezali kokolisa maele ya moko ya biso na mosala na ye tuna maya sengeli kosala pote kolo esika tofandi ekende liboso to bengi yango responsabilité chrétienne ou sociale et chrétienne du chrétien. Kaka na maloba ebandela to kanisaki kolakisa boko makambo mayema kosala te toyeba malamu penza lolenge Ecclesia na biso ekotambolaka bo profeta. Likambo liboso tolakisi te soko tokoloba profeta esengeli totia yango molongo moko na po etali maloba ya moto mosusu. Moto moko te azali profeta mpo ya maloba maye mei. Kasi akozwaka maloba ya moto mosusu. Po ya biso awa boye ezali maloba manzambe. Profeta koya kolimbola biso yango. Yango azali lokola moto oyo ayoki maloba mana ayebi yango malamu akoki pe kobongola yango pe kopesa yango na bato. Wana likambo liboso profeta akoyaka na maloba euti pa ya moto mosusu pona biso nzambe. Likambo mibale profeta akomitiaka na kati ya nzambe pe na kati ya bato. Po ya liboso nzambe ye moko alobi na profeta Jérémie na tie maloba na ngai o monoko moyo. Po ya mibale profeta kati ya nzambe na bato tokomona yango na buku ya Bobimi. Tango nzamba kopesa mibeko zomi na bayuda pa Moïse akiti pote abenga bana ba Israël ba koyoka ba bisi ete tokoya te malamu yo moko okutanaka na ye nzambe alobeli yo ndesima yo ekolobela biso pamba te komona ye eza na somo makasi penza. Profeta azakati ya bato na nzambe. Likambo ya misato tolobi te moto akokisi penza mosala wana ya ba profeta ezali Yesu Kristu ye mei, prophète par excellence. Pamba te Yesu aye na maloba manzambe te, ye moko liloba ya nzambe, ye moko wana akomi moto kati ya biso wana. Yango wana mosala mwaye mozali kolo ya maye ba profeta basalaka. Likambo amine na maloba ya bandela tolobi awa Yesu ye mei akomi profeta ya monene penza wana par excellence. Ecclesia ezali bongo nzoto ya ye mei awa asangani na Kristu ye mei. Yango wana nde esika mosala ya Ecclesia bo profete wuti. Ya na yango pe bae moto nyonso akuli batisimo akoti na kati Ecclesia akomi nzoto ya Kristu. Akomi pe bongo profeta. Ndenge buku ya malongi Ecclesia elakisi biso yango na catéchisme. Alors Ecclesia ekosalaka mosala na ye wana ndenge nini? Yambo penza
mosala bo profeta elingi koloba nini. Eklezia aza profeta tango akoyelaka biso bato to pe ekolo maloba mauti epai ya Nzambe. Soko akomemela biso maloba mana akosala mosala moya mo eklezia. Akomemela biso yango pote toyeba nzela malamu ya kotambola. Akomemela biso yango pote tobongola ezela biso soko tosali mabe. Akoyela biso maloba ya Nzambe pote alendisa biso soko tokomi na kati ya pasi tope tobandi bongo kolembe. Akoya koyebisa biso makambo maye Nzambe apesi na ye. Kasi pote mosala mona moko kisama tozali na lolenge mibale. E eklezia esalaka mosala moye bo profeta. Nalobaki awate moto nyonso akuli batisimo akoti na kati eklezia oyo azali profeta. Molongo ya liboso lolenge ya liboso ezali na batisimo. Bayebisaka biso yango te akuli batisimo komi nganga Nzambe mokonzi pe profeta. Elingi koloba te moto nyonso akuli batisimo awa komi nzoto moko na eklezia azwi pe mosala ya komema liloba ya Nzambe epai ya bato banso bazwami penepene na ye na kati ya mboka na biso wana. Bisika biso balinga te yo teya ndenge Nzambe akosenga biso wana. Lolenge ya mibale ezali na baye Nzambe apesi bango mosala pote bateyaka mingi penza na bisika losambo bongo na bongo. Lokola badiakono, banganga Nzambe, baepiskopo na botambwisami ya papa. Wana lolenge ya mibale bakote ya biso kasi yango ekopekisa tete mo Kristu nyonso suka zwami na libota na quartier na école ate ape sango elamu. Neteni ya misato topesi bamwa bambela. Likambo liboso tolobi te to tia mobulu te kati ya oyo tokobengaka profeta lokola mosala wana ya kosangela sango elamu na mbano oyo tobengi ya profesi to charisme ya profesi, likabo ya profesi. Un prophète azali oyo akoteyaka moko na mokolo comme une tâche permanente. Nzokande moto azwi likabo ya kopesa ba profesi wana akoki kosala yango pe na ntango nyonso pe te. Ndenge tokokuta yango na buku ya mituya to pe nombre eteni ya zomi na moko molongo ya tukumi baye na mitano kino tukumi bale na motoba. Bazomi na sambo wana bazwaki elimo oyo te epai ya Moïse bakomi kosakola. Kasi tango milulu misili batiki pe ndenge moko pe na baye batikalaki bongo na ndako. Donc to tia mobulu te, to confondre te la mission prophétique ko annoncer parole de Dieu na charisme ya prophétie kosakola na mwa ele komoko boye. Likambo ya mibale tolobi tokeba. Soki tosali keba te, po soko tosali keba te, mbele tokoki kobebisa mosala na biso bo profeta. Soko tomi temi na kati ya masumu, makasi makosela biso pete, tope soko bakomi kopesa biso ba madesu ya bana mingi, corruption, tokoki pe kolembisa, esika te to te na konzo nyonso, tokobanda kubanga. Soko na lobeli ye, yimta pesa kangai loko boy bongo na bongo tokolembisa yango ndenge wana. Pe mbala mosusu na ba relation na biso wana papa na ngai wana moninga na ngai penza monene wana mokonzi na ngai esika te oteya ye opesa ye loba ya Nzambe ya solo tobandi bongo kokakola yango wana tolobi tokeba na yango. Pipo na kosilisa topesi toli tolobi lelo oyo boye mboka na biso esengeli koyoka eloba ya Nzambe poti etambola malamu. Soko tosali yango te, eklezia esengi kosala yango.
mais toyeba te biso banso tozali bana ba ecclesia tosengi kopesa maboko bo ba profeta pe po te mosala wana akosangela liloba ya Nzambe na kati ya mokili ekokisama pe bato bazwa bolamu. Pe toloba te mosala wana ezali kaka ya badiakono banganga Nzambe na bepiskopo te. Biso nyonso totia maboko. Soko tolalisi maboko, soko toteisa ngolamu te pona koloba awa mabe ezali, awa malamu, bongo na bongo, mbele mboka na biso ekolo na biso ekokende na kati ya kobunga. Merci na bino banso.